On t'appelle Pépé. L'extra banane. Rien à l'ombre, là, nini. Pas le grand moto. En attendant, tout le monde rapide. C'est bon, on est là. Non, on va pas filmer. Oui. Awa, omoni mabele oyo, esika bakuni bango mibale. Akati papa mutu. Papa akufi moya lo bezate, mungongo ekatani. Mama alinga bouger, akati pe mama. Alongoli bango na chambre esika bazaki kolala. Abani kotimula, atie bango aba na couloir. Na laksibino couloir te, ndi abani kotimula libulu. Atie mama na se, likolo aye kotia nani papa. Nde azipi mabele. Alongoli bango na ba sexe. Akati bango ba sexe na biloko akati. Na lobi akati bango sexe na biloko ya kati. Selemani mutu asali biloko oyo. Papa oyo abomi za papa na ye azali 4e enfant na libota ya papa oyo. Papa aza musale ya nzambe. Mutu moko soki alobi na yo oko ndimate ke mutu oyo alobaka na batu. On dirait baba. On dirait moi si. Tala likamo mwana sali. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Tala bana tozobota. Tozobota bana mais tozobota mitema te. Tala tozobota bana tozobota mitema. Papa akokene boye na mwana mwasi. Abo mata papa te abomi bango mibale. Tango alongoli ba sexe atia ngo wapi? Weza contrat ye na sirène. Ngai na ndimi teke eza sirène ezali kaka volonté na ye andimaki koboma nani papa na ye na nani na mama. Selo explication na ye moko nde azo expliquer biso eza contrat ye na sirène abande ko ebisa somba pe susu na ba maki ba condition mosusu abande ko respecter te. Sirène ebisa ke soki obomi papa na mama na opesa mbongo. Na opesa mbongo vi na ope ibunga. Eloko wana zolo bango devant vagin à l'état na souciate. Tu vois, mbongo nga vous après combien de temps que papa si ba kufi ba côté ya mabele. Et puis montant paye à combien? Montant? Après 6 mois on a pour mbongo. Après montant combien? To éviter. OK, merci. Mais lelo na za perdant. Ezali mon petit mo za perdant. Merci. Tobi. Merci. Bon mene sera ba kundi hein. Tobi. Tobi on toyete beaucoup mais frère okuta. Mais ce que vous ça Zali, moi je dois entrer. Moi je dois entrer. Kanga. Mushango yango. Oh makila bon bango. Mushango yango. Acha kwanza Clémentine a kufa vraiment.